Merci Bandeko Balandi partout à travers le monde. La fidélité paix na amour vous en pour na bolanda feza RDC télévision et c'est moi makasi kozala na liboso na bino pour na bobeta masolo ya politique auto solo la ba sujet misatu arrestation ya vendeur d'armes moko bakangaki na Lubumbashi et azalaki déjà auprès jet na ebo a voyager kende. Pourquoi to bobeta masolo wana tokobeta masolo wana par rapport à la traçabilité ya banzela oyo vendeur d'armes wana salelaki ezo balana na bamboka nyonso Joseph Kabila uti ko voyager na tomoni pe le président Félix P akei na moko bamboka ngo tokomeka kobeta lisolo nango et tokobeta pe lisolo ya Assemblée nationale, président Assemblée nationale oyo ba député ya est bamonaki pendant le plénière basengi atala baka na bango makambo ezoleka kuna na est précisément na babeni kuna nde batuerie eza mingi et azalaki catégorique na bango ayebisi bango bino badepute bo retirer batroupe ya barebelle oyo bozo utiliser kuna na ngambo ya mboka donc bango baza à l'auteur ya batroupe ya barebelle wana. Mais chose étonnante, comment expliquer na président de l'Assemblée nationale ayebi ke ba député wana bango mutu baza bache ba troupe ya ba rebelle kuna mais mboka na biso ezo salelo marote. C'est vraiment ce sont les sujets autres qu'on meka ko développer na kati ya émission. Vendeur d'armes wana kombo na ye Alexandre Zingman bakangaki na aéroport ya Luano na jet privé na ye alingaki déjà akende. Vidéo wana ezo circuler na ba réseaux sociaux moto afilmaki yango eza mwasi na ye azalaki na kati ya jet ntango mobali azolinga mata po akende la police eyaki le temps ba service de sécurité le temps bazo empêcher ya mata na jet te mwasi na ye azwi téléphone afilmaki nde bazo agresser mobali na ye. Il paraît vendeur d'armes wana ayaki kokutana na ancien président Joseph Kabila. Okutano bakutanaki lisolo babetaki toyebi te. Mais na masolo ndenge ezobetama na ba couloir na banzela ezolobama eke vendeur d'armes wana c'est pas la première fois ya osala trafic wana en Afrique. Asala en Zambie, asala en Zimbabwe et cette fois-ci ayaki awa après avoir koya awa akendaki te omona ancien président P ayako kende na Qatar ango et sima mikolo ayaki kozonga et puis vendeur d'armes wana ayekoya. Il paraît que bakutanaki basololaki makambo basololaki toyebi te yango moni ba service de sécurité wana ba dérangeaki mutu wana et il semblerait aussi ceux qui John Numbi le général Aza na Zimbabwe eza amboka oyo mutu wana sala trafic d'armes nae. Je ne sais pas ce qui se prépare na kati ya police, qu'est-ce qui va se passer to éviter mais par rapport ya mutu wana et subitement tomoni baeko annoncer les biso arrivé à président Félix Antoine Tshisekedi na mopandi na mboka ya Qatar que il était invité officiellement par le président wana. Est-ce que mon mboka Félix Antoine Tshisekedi yepe akoti na kati ya mulongo ya makambo wana toyebi te masolo na yake iko solola kuna na mboka ya Qatar na président wana toyebi te. Est-ce que eza ne loko moko oyo ezo salema oyo population ayebi te peuple congolais siko zwami mais quand on peut partager émission mais quand on peut kota makambo mboka na yo luka oyeba qu'est-ce qui se passe au juste na lisolo wana toza na besoin tozo éclaircissement. Vendeur d'armes wana banda bakangaye toyebi te ba relâchaki ye ko bakangaki depuis le 18 mars. Est-ce que ba relâchaki ye toyebi te qu'est-ce qui se passe et là on ne sali aucun média ya Congo elobeli yango parce que ata Congo profond abeti lisolo nango mais a relayer kaka média sud-africain wana nenga komaki média wana sud-africain comme nango Daily
Maverick, je ne sais pas si je vais bien prononcer l'anglais, donc média sud-africain on a monté à combattre vraiment suffisamment par rapport il y a Marambouana Nenge les gars qui dans l'aéroport et à Loano, ceux qui va service à sécurité bakanga qui est suite nae ezanine parce que jusqu'à présent tozoye baté qu'est-ce qui se passe? Ancien président Kendaki Qatar, le président actuel IEP à se rendre compte, il semblerait que le vendeur d'armes azana ba lien na mokonzi mboka yana o ya Arabini wana total ana na sima mikolo. Qu'est-ce qui va se passer? Mais congolais nyonso esiko zwami ozolanda vidéo yo kota makambo eza ya mboka na yo. S'il s'agit il y a pour utiliser par moyen peut-être un sous ya koyeba qu'est-ce qui se passe avec le vendeur d'armes wana tomeka quand même ko sala lango bandeko na biso pe o bazo sala na service ya sécurité ce qui réellement mutu wana bo questionna qui est azana rapport moroté na ancien président au média sud-africain wana et comique et logo esalaki bakanga epo yaki kokutana na ancien président mais bref ata moroté ezolakisaki bakutanaki na ancien président média wana et comique bakutanaki na ancien président donc. Maintenant, nous allons vous parler si Marambo Ezoleka dans l'Assemblée nationale. Dans l'Assemblée nationale, député, il y a Est. Pendant la plénière, Tombolagi, papier 42, tout ça, la Raboït, le président de l'Assemblée nationale a télémé la Marambo Est, Tuerie, Leki, Bango Pona, Bango Bamonaki, Mboka Tozo Kipé, Marambo Ezoleka dans STT. Mais chose étonnante, le président de l'Assemblée nationale était vraiment catégorique et clair. Naosenga, na réalisateur a balancé les bisous images wana. Oyo kaye moko président de l'Assemblée nationale ndenga zoluba. Pendant que na loba boye naosenga ba na régie ba balancer. Les 4 grands groupes. Je vais parler de ça ici. Je vais vous demander, vous, de quitter le groupe armé. Vous les collègues de Kivu, vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire. Écoute, bon banana nous pour retirer les troupes, il y a des rebelles, oyo baza simana bino. Mais c'est vraiment grave, c'est vraiment grave. Ce qui le président de l'Assemblée nationale a encore il y a continuer na mboko si je ne me trompe pas. Après le président de la République, et à sa troisième période, après c'est le président du Sénat, Esaïe. Mais lui-même sait que les députés, les troupes rebelles, ils sont dans l'Est, les députés, à la base, il y a Maramboana. Mais qu'est-ce que fait le pays? Que fait le pays? Mais cette accusation est grave. Pourquoi ne pas, il y a un président de l'Assemblée nationale, abandonner nos procédures, il y a Bosenga, lever à humilité. Il y a des députés pour aller la justice. Aujourd'hui, on parle de l'état des droits. Mais comment un pays qu'on parle de l'état des droits, tout le monde a un traitement. Quand le président de l'Assemblée nationale a dit que les députés à la base, il y a des tueries, il y a des Est. Et il y a des ouvertement. Justice, c'est la ligne. Procureur général de la République Azawapi pour récupérer le dossier parce que le président de l'Assemblée nationale ce n'est pas n'importe qui. Le président de l'Assemblée nationale il faut démontrer biso pour nani à lobby na ba député wana bongo soki bato bazo kufa kuna bango bayebi na bango ango bazo sala nini. Il y a absence de l'État si on peut dire bazo sala nini osa na biso ezali justice et salam nango. Quand on parle de l'état des droits, tout le monde a des dossiers qui sont et bon, il y a des dossiers à bateau, il y a un groupe des individus, Mboka, ils ont Kinyate, guerre Oyo, ça fait des années. Ceux qui ont comptabilisé le nombre de morts et bateau, bazo Koufa, na Est en tout cas, ça nous donne. Il n'y a pas vraiment beaucoup à réfléchir.
tozwa dossier oyo totya yango na niveau ya justice. Le moment est venu to interpeller procureur général de la République parce que nga na balancer image oyo président de l'Assemblée nationale ndenge azoloba na badépute mpe badépute wana batelemaki liboso na ye image eza filmé bilongi na bango emonani. Il faut poursuite judiciaire mo esalema basenga levé ya baimmunité na bango et justice a interpellé mpe na président de l'Assemblée nationale accusation asali epai bana mboka wana bayebi yango bandakala ke bango baza à notaire na batiki na bango tout un pays ezala sacrifié pendant autant des années. Il y a de milliers de millions de personnes où bazokufa ba famille wana ba perdre batou na est kuna eza peut-être eza so total na sir bomona ba image tade ba image yo tous les récemment bomona maman moko amemi mwana na mukongo bazo abattre ye ba beti masasi ya kuei ba beti na mwana wana masasi. Dites-nous un peu bato wana bazokufa ebele batiki bana ebele batiki basi batiki mibali amususu kaka ye nde moto alobaka mwa lipa mwa nini po famille na ye survivre. Soki mpe botali baimage yango elekaka na este kuna nde babomaka bato. Ces gens-là sont de malheureux. Baza bato oyo baza vraiment de malheureux. Nayebi te bozwa en vouloir bango mpona bapropre intérêt na bino pendant que bino nde bo bénéficier, bino nde bozo gagner. Si cela est vrai, moi j'interpelle l'État congolais. L'État congolais face à quelque chose. Nous ne pouvons pas continuer comme ça, nous ne pouvons pas vivre comme ça. Je fais aussi appel à organismes internationaux où il y a des droits de l'homme. Au moins, il y a des dossiers à Chébéa, il y a des dossiers à Barma Tungulu. De bolata ki ba dossier ba Rossi botala na dossier pe ya bato est. Vraiment je vais demander peut-être on a lobby on a lingala na megolo ba on a moi le poto. Je demande vraiment aux ONG des droits de l'homme de regarder la situation de l'est de la RDC. Ça fait mal. Il y a le président de l'Assemblée nationale qui s'est adressé aux députés en leur disant que si les gens meurent là-bas à Est, c'est à cause d'eux. Il y a des groupes de rebelles qui sont derrière ces députés-là. Il y a de millions de gens qui meurent chaque année en République démocratique du Congo. Vraiment, essayez un peu de prendre ces dossiers pour établir la vérité. Comment expliquer? Il y a des gens qui organisent de tueries comme ça et bilongina bango et monani na vidéo. En tout cas, faites quand même quelque chose. Ça fait vraiment très mal de voir ma compatriote bazo kufaka kaboué. Ça dérange vraiment. Amis internautes de partout à travers le monde, si vous avez aimé cet entretien, dites merci à l'équipe de FESA RDC et dites aussi merci à notre cordon trésor de Vision Plus. Et c'est grâce à eux et puis Madame Bella et FESA qui font de leur mieux pour Toko Manabanda Kunabino. En tout cas, Bola Talikambo ya Congo, Bomi Pesa Nakati, Bande Bazo Kufa, Bane Leke Bele, Batu Bakufi Mingi, dossier au Tomona Claire, dossier P, où il y a vendeur d'armes au Bakamaki Wana, Tomona Claire, Nini Sala na Congo. Et il semblerait que Kozala John Mumbi na Zimbabwe, ils a par rapport à la traité Wana. Donc, le service de sécurité, où il va questionner ce monsieur-là. Donc, Bameka, pour mettre au clair qu'est-ce qu'il est venu faire ici. Et est-ce que c'est vrai, tous, l'accusation n'y en soit pas salanae. En tout cas, tout le monde a vraiment éclairci et na dossier wana. Et pour nous, merci. Nous attention à Bino pour nous. Moi, Maëo, tous allez nous envoyer Bisabino. Vous continuez aussi à la confiance à travers le programme de Bisso, vous allez jamais aussi. Bino maintenant vous s'abonner, t'es na FESA RDC, vous s'abonner massivement.
à travers notre programme, vous ne serez jamais déçus. Notre numéro est au bas de l'écran. S'il y a des suggestions, de remarques, écrivez-nous. Donc ça fait vraiment du bien par rapport à Bandego Moussoussou. Nous allons avoir au finga et il y a la solution. Il faut tout dialoguer, tout échanger pour permettre d'améliorer bino pe na ngamu na bino ba conseil na bino isala biso makasi poto ke liboso tokutani bongo mbala sima na programme Moussoussou. Merci infiniment. Ciao.